soki la baronne apekisi biso nyonso tolobelaka kombo na ete nini ekoleka. Soki Karine Mokonzi la baronne alobi na bato oyo ya ye penza, alobi ne kutu na bazozo te, ubi alobi na bazozo na bato oyo ya ye, kombo na ye balobelaka susu te, ni na malamu ni na mabe, basalela ye bemission lisusu te. Soki azwi décision wana nini ekoleka? Kombo ya Karine Mokonzi, Karine Mokonzi akosila, akolimwa to ndenge nini? Po eza logique des choses. Ndenge wana te. Soki totali, soki balobelaka papa, grand frère, grand-père, bozi ana te, alors tomonaka asila, azali kombo na ye banze muneza, me lokola balobelaka ete tomoni alimwa, toyebaka te na moma oyo aza wapi. Mais siko Karine Mokonzi la baronne, autorité morale, mama YouTube, soki batiki koloba kombo na ye, likambo nini ekokoya? Awa ezali penza pitakani. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, nakende banzela milaite na loba mbala moko na piabino réponse po soko kosuka na yo awa na émission osukawa. Karine Mokonzi la baronne, soki alobi to tika koloba kombo na ye pe etikami na bato balingaka ye, alobi to tika koloba kombo na ye na bazozo, bazozo pe batiki kombo na ye elobama, kombo ya Karine Mokonzi ezokana susu te, ezolobama susu te, tozokango pe te na bemission. Karine Mokonzi akosila? No, akosila te. Po Karine Mokonzi, soki biso nyonso toti koloba kombo na ye, chaîne na ye ezali, ye moko azali, abima par hasard, akosola, asala nini, Karine Mokonzi akosila te. Boyeba Karine Mokonzi abimi na télévision ya Congo te. Karine Mokonzi abimi na ba cinéma européen te, ya mboka pete. Karine Mokonzi la baronne abimi na internet, pe akanga internet, pe internet ekoma kombo na ye, Monde Mokonzi. Karine Mokonzi référence ya YouTube na kati ya monde ya bato mangala. Alors Karine Mokonzi mwa ezate. Ye moko soka bimi akosala impact. Na okende nanga musika te. Batu oyo Karine Mokonzi abimisa na super talent. Cynthia Wadol asalaka eloko te. Aza na site te, azaka na Facebook na ye, asalaka ba télé-réalité susu te, même ntango asala ezaka nango pe na impact te. Mais Cynthia Wadol kombo evanda pe asilaka te, batu balukaka ye sans ke ya luka bango, apesa publicité ya mafuta ya Rich Bote, balobela ye na Papa Robo, bakumisa ye na bamida le procès Sokwami
etant que Cynthia Wadol loposo na ye ezala deja ya kosukwama. Mena kokotela makambo wana te. Bino moko bomona ye na kin bomona ke bena poto. Soki ezolobama parce que auta na super talent ya Karine Mokonzi asilaka te. Jaël Show asala te. Jaël Show kombe vanda bazolukile ti ba producteur na ba Gauthier mascotte mazoyemba te. Nazolakisa bino po bo comprendre. Grace Mbisi akangama adversaire a Karine Mokonzi. Kaka na mupepa pamba Karine akomi na poto. Grace Mbisi abiki na liwa. Munoko ebongi lelo azonga ndenga zali asalaka eloko te. Bien sûr alobi na bino azana ba fanatique na TikTok ya mindele ya ba ndebu ya ba antiye na Instagram partout. Mais na monde ya bato mangala ya ba congolais Grace Mbisi amataka toujours po Karine azali po komba Karine ezolobama po Karine a créé mondo. Alors bandeko Karine Mokonzi akoti na monde moko te ekréama. Non. Akoti a créé monde Mokonzi oyo. Soko créé monde Mokonzi automatiquement kombo na yo ekangami libela. Basalele bémission, basale émission te kombo Karine Mokonzi ekozana mitwa batu pe ekoloba makaka même na télévision congolais. Pe bandolobama par hasard te me ekolobama mingi. Ndenge koma Mobutu elobamaka mingi. Est-ce que président Mobutu Kokongwendu atindaka bino bosalele bémission? Rien. Atindaka ba télévision ya mondial elakisaka rien. Mais na planète oyo na 5 continents, chaque année, chaque quelques mois, balobelaka Mobutu. Balakisaka image ya Mobutu. Ba explikaka Mobutu. Awa na planète oyo nazoloba kaka na Congo te. Po na bo comprendre. Yekutu télévision nazaki président. Pourquoi balobelake mingi? Parce que série nae na ko créer zaï na makambo mosusu eleka kombe kangama bongo. Ya ba président nyoso te ekangama bongo. Ba président bazebele ebunga na Afrique, na Amérique latine, na Asie. Karine Mokonzi ndenga zalaka wana botiaka ye jamais. Nalobi bien jamais. Na bakisi jamais. Que Karine Mokonzi la baronne soki tozolobela ete bazozo pe bazolobela te Karine Mokonzi kosila nyonso yango wana. Non. Soki babengi ye icône. Muto babengi icône asilaka te. Azala vivant asilaka te. Abombami asilaka te. Atiki biso ake na paradis asilaka te. Atiki fufu, atiki mukili oyo, atiki na ba iPhone asilaka te. Nakanisa bozo comprendre. Yango bomonaka bato yo bazala na la baronne balimwaka te ata bazomonana te. Po baza kole na icône. Donc icône ye moko to tchaka na mitu na biso te. Soki to tikalo loba kolobela ye kosila ne nyonso yango wana. Non. Biso nde mutu tokoko sila soki tokoki komona eloko mosusu ya kosala te. Biso nde tokoko bunga na libanda ya monde Mokonzi kotelengana. Tokokoma ti tomoni mutu mona nzela tolobi kota na internet biso toko molanda yo toko matimi yo. Ndenge koma lelo ba oyo batelenganaka bakoma ko créer ba team Niki, team Safu, team Gratana, team Ukraine, ba team ekoma ebele po baza ya kobunga.
alonga na timio ake na mususu. Ngai kutu na sengi merci na équipe Ovald po bakomi apananga. Bapaya esena mida babandoko tapé mais bakomi na bango koya kotala papa Robo. En tout cas merci na bino équipe Ovald. Nebi bozali ata bozaka moke boyali. Bandeko même ndenge zali boye mama ya équipe Ovald atiki biso kombo na ye ekoko vanda. Pourquoi? Parce que azala na monde mokonzi, azala na la baronne, kole na la baronne, pe azamuta liboso na monde mokonzi atiki biso, atiki mokili oyo akei. Alors ye même azomona na te kombo na ye eovanda. Et tant que na kati internet kobanda comme chroniqueur, chroniqueuse, randonnette, asali nemba mo ebele te. Asali ta ebele nde na sima Karine Mokonzi, pe Karine afulai déjà banda kala. Alors, même mort agorenye. Bongo siko ye moko icône. Karine Mokonzi la baronne, mama YouTube, descendant ya Tchombe. Tchombe, obatanga na histoire tina Belgique, tina monde. Descendant na ye, mama YouTube. Karine Mokonzi la baronne, fille bien-aimée, ya général Mokonzi. Oyo camarade ya général Mayele. Batamboli basali makambo ebele. Tangwaza nano lieutenant Anjida. Général Mayele lieutenant Amsali. Ti bagrade ya général. Bandeko. Po muta koma général ezali teke abandaka kosala makambo na ki général. Non. Mutu oyo aza général ezaneti okomi bisika batunaka yo osalaki nini po koma général. Yango bomonaka okoko kufa batie yo grade ya général. Parce que so salaki makambo yo ba général basalaka. Sikoyo Karine Mokonzi azali descendant ya général Mokonzi, papa Mokonzi Ranger. Na Congo ba Ranger bazali muke oyo formé par Mobutu oyo. Bisika Mobutu atiaka motema naye na ba berin rouge wana. Ba berin vert. Asangisa ba berin Ranger. Alors mwana naye yeyo la baronne. Fille bien-aimée ya mama Charlotte. Oyo prière etambulaka na ye ndenge mona makila na nzoto. Lo sambo pe kondima ya solo. Alors azana empire na la Chine. O batu batosa pe balinga. E bikisaka ba maladi elongolaka ba tension. E tchaka bien-être na vie ya mutu. Alors akolimwa po kombo na ye ba biso ba oyo to tikolobela. Ba zozo ba tikoloba. Mokile lobi to kangi munoko boum. Komba Karine to ebi yango sosite. Alimwa. Mais non. Mais non. Mais non. Au grand jamais. Monde Mokonzi. Karine Mokonzi. Tina ba 3000 ans. Tit mokile kolimwa. Kombo wana epiclé. Poazape icône. Alors bandeko. Ezalaki nango facile pour n'expliquer bino. Awa pitaka nezate. Ataku n'expliquer bino te. Bozomo nango te. Ou bien bino bobanga mingi. Bolobi te. Soki kombo mami ezoloba mate. Agolimwa. Nayokaki. Nayokaki nini? Nakoloba o nayokaki te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakombat.tv. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.